tant to beta tatouage et bimisaka makila au monde ozo kapasi evimbisi yo liboko esali pendenge pota esalaka eza makila na mai nde ebimaka likolo tant bataka angle ba beta yango tatouage moko ya makambo nzamba atangelaki nga parmi mabe oyo na bandaki kosala tatouage mpe ezalaki na kati obeta dessin ya dragon ya serpent mususu abeta dessin ya mwasi oyo banda kovivre na ye esi okabwana mwasi wana obala mwasi mosusu me kombo wana ye etika na nzoto na yo elongi na ye sine moko oyo ye azalaka nango etika na nzoto na yo alliance oyo osala na mobali wana bisika nyonso oyo otambolaka alliance wana ya kombo ya mobali wana sana yo na sana etango tobeta yango ebimisaka mai na makila alors alliance wana ebandi ko réclamer yo mususu abeti atie serpent na bomoi na ebeti serpent na nzoto serpent wana ekomi kotambola na vie na yo elati bomoi na yo ye wana afandi na batrompe na alobi yo kozwa zemi te Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité. Bosala rabiso na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci mingi na réalisateur Jonathan Moukadi. Merci na sponsor na biso officiel. Désormais bakomi mibale maman Siara Mboyo a oti ko verser mbongo na ye na caisse. Merci à maman Siara na sponsoring na yo. Merci mingi na maman Chalamama depuis Londres. Merci mingi na Oebako Benga maman Daniela Ikombolo depuis Londres na pesi mbote maman. Merci na nyonso ko sala pona mwa na yo mobali Chic Moukadi. Apôtre Ikombolo na pesi mbote. Merci pe na batu o balingaka biso te Chebiso Télévision elingaka bino. Bandeko balandi lelo yo boza lebele bosomba nguba bozwa maya piyo bocha pembeni. Toko lebela tatouage biso ba oyo pe parce que je suis parmi nana tatouage. Tant on a yoki avant émission na yoki témoignage ya prophétesse maman Siara Mboyo concernant tatouage parce que azaka pe na tatouage na nzoto lelo yo comment mosali na nzambe mais tatouage wana est rattrapé ye na yango toko yoka lelo ba révélation nzambe asali pona bato yo pona biso parce que je fais partie bato oyo babeta tatouage. Baneko balandi na kosenga na bino bozala vraiment concentré na émission elelo parce que ekobakisa bino 1+. Merci encore une fois na oyo basala biso confiance. Somela Chebiso Télévision na TNT na $1 na yo. Merci beaucoup na oyo bako contribuer déjà na $1 na bango. Nzamba pamola bino. Maman Siara, mbote. Mbote papa Chic Moukadi. Sangonine. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Kama biso na losambo maman Siara to dans la mozindo émission lelo. OK, éternel Dieu tout puissant, des traits de miséricorde, combo na sans olama, combo na uni tolama, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé. Mon côté ke pa na yo azonga lolenge ayaki, tikete maignon so o ekoloba na émission lelo, molimo santu na yo akamba biso pe a diriger biso. Ala kisabiso ma o nyonso o ezalaki caché o ebombanaki na recommander émission lelo entre tes mains saints molimo santu na yo abandana biso lokola alpha kino succès na biso lokola omega tolobi bongo merci Seigneur Jésus Christ amen amen. Merci maman Siara pour na losambo kitoko bandeko balandi nde na bagi na émission e bandela émission to kolobela bongo tatouage ba conséquence ya kobeta tatouage na nzoto mingi maman Siara a otobetela ke ememaka ba mari de nuit ememaka ba marmo lolenge na lolenge yo beti dessin moko na nzoto mais kasi oyebi eloko nini ememilio na nzoto te ba miso ba betaka aigle obeti aigle ememilio mulima ya bitumba mais obeti dragon soko siliki okomi lokola muto bimisa moto na munoko ba tatouage wana nyonso eza na signification nango maman Siara na pesi mbote encore une fois mbote papa Chic Moukadi mbote pe na bana nzambe nyonso o bazwi temps ekolanda biso na ngonga oyo nzamba pambola bino mingi ezanga lisusu liboso na bino prophétesse Siara Mboyo
o ebele bozaki sous temps romona ngati nazalaki na déplacement o na voyage ki nakende ko bondela pona ndeko moi esengaki ke mama yaka pe awa omona esika nazali nde na déplaçaki donc nazali suko liboso na bino a kopesa bino na ye na directive o nzambe atindi ngai na yebisa bino liboso ya etandoi o bozolanda biso partout na chaîne na biso chez biso télévision. Nazalaki na prière il y a 5 jours de prière tant nazongaki nazobondela nzamba tindinga lisusu pona yebisa bana nzambe na ye na yebisa peuple de Dieu oyo bozana ba tatouage oyo mama Sierra Mboyo azalaki na yango oyo na betaka yango ndenge nini na nini o nzamba yebisinga ipona yebisa bino bana nzambe. Voilà, maman Sierra na katiote baneko balani na kolinga to mona ndenge souffrance maman Sierra a komona le lingue ba kolongola e tatou ndenge ils ont ça la passe tolanda et puis on se retrouve juste après. Voilà, mesdames, messieurs, le lengue, la prophétesse Sierra Mboyo tatouage. Nabansi biso ba nzambe sengeli ya biso e bakla biso 1+. Personnellement, on a pepé singa maele. Et sengeli na le lengue nini ya kolongola pe tatou o naza nango na nzoto. Maman Sierra Mboyo, yebisa biso nano nini etindaki yo okene kolongola tatouage o izana nzoto. OK, merci papa Chic Mukadi. Et le sali que maman Sierra Mboyo andima pasi wana alongola tatouage wana parce que eza moko ya babiloko oyo nzamba ebisaki ngai tangu nakendeki na lola ke tatouage eza mabe tatouage eza na ba alliance oyo esalamaka na tatouage ya dessin nyonso oyo mutu abetaka na kati ya nzoto na ye parce que tangu tobeta tatouage ebimisaka makila omona ozokapasi evimbisi yo liboko esali mpe ndenge pota esalaka eza makila na mai nde ebimaka likolo ntango batiaka angle babeta yango tatouage. Alors nzambe ntango nazo prier lisusu nzambe ayebisaki nga lobai na nga bisiara il faut yebisa na bana nzambe oyebisa na peuple de Dieu oyo baza na ba tatouage na nzoto oyo bazolinga babeta tatouage babeta yango te eza mabe mpe eza moko ya makambo oyo nzamba tengelaki mama Sierra Mboyo na mabe oyo bandai kosala na mokili oyo mama Sierra Mboyo na bandai koyeba te kezalaki mabe moko ya makambo nzamba tengelaki nga parmi mabe oyo na bandai kosala tatouage pe ezalaki na kati ya makambo mabe oyo na bandai kosala. Donc ezalaki na 2013 mukolo mususu ezala bato ebele bozolanda ngai yo beta tatouage dessin nini oyo beta na nzoto na mama Sierra Mboyo abeti yango na liboko ta mususu bozolanda nga bomona pe Regina biso etele ekotela biso extrait ndenge nini oyo na koma kolongola tatouage wana dessin nyonso tu eza na esprit na alliance oyo esalamaka na kati ya nzoto ya mutu mama Sierra Mboyo abetaki juste Sierra Mboyo. Mais yo tatouage nini o beta na nzoto na yo ta mususu beta kombo ya mobali na mobali yango esiboka bwana na ye mais yo otika na tatouage wana obeta kombo ya ndeke moko songolo ndeke wana epresentaka nini na monde spirituel obeta dessin ya dragon ya serpent mususu beta dessin ya mwasi o banda ko vivre na ye esi okabwana mwasi wana obala mwasi mususu me kombo wana ye etika na nzoto na yo elongi na ye sin moko o ye azalaka nango etika na nzoto na yo. Tant on a zaki na 2013 tozalaki nazalaki na maison na banda oteka ba meche et puis na ndo kanga suki po na yebi po kanga suki ndeko mo na banda ekotambwa na bango bazalaki na ba tatouage déjà ba yebi singa Sierra moni ndenge ozaboye à l'époque là nazalaki vraiment pembe mwanzoto mike ayebi singa yi ndenge ozana so beti tatouage en tout cas et ça là kitoko makasi ngana bia solo oui abi na ngabete ça là bien babenge batu na bango ngo ba yeba ndi ko beta bango tatouage. Alors et comme il peut n'angonga nangai kati nangai bandai ko yebisa ngana sala yango te eza mabe mais lokola nazalaki sans le savoir na bandai ko comprendre te nazalaki na loyenge ya mokili loyenge ya ba camarades yo pende ko ozolanda ngai obeta yango ta musu na sentiment ndeko moko nda mimaka yo
obeta yango ta musupo mutu moko ayebisaka yo beta tatouage ekosala yo bien to mpe mobali moko ayebisaka yo beta tatouage oyo or que eza alliance oyo osali na monde visible yo oyebaki te à cause ya tatouage. Alors tant on a ndeko na yebisinga lobi non beta kombo ya mutu songolonga bi non beta kombo ya mutu te o biso to beti ba kombo ya mibali na biso esala benga bitenga la beta kombo na nga moko ayi ko beta ngai Sierra Mboyo. Alors tant beti nga Sierra Mboyo tant mama Sierra Mboyo akufaki na Saint Joseph ndenge alamukaki bato balanda témoignage ya mama Sierra Mboyo eza moko ya babiloko o nzamba talisaki nga ke eza mabe ifalaki pana beta yango. Donc eza lisumu na misu ya nzambe eza vraiment mabe nzambe yebisaki ngai tant na bana koti suma bondeli na ye awa na déplaçaki na zongi na bandi ko prier na ngomba pendant 5 jours nzambe yebisinga kende ko yebisa peuple de Dieu oyo bazana ba signe wana o bazana ba tatouage na nzoto na bango balongola babiloko wana bien sûr oloba mama to olongola ngondenge nini eza pasi. Il faut ofukama osengi mana nzambe na vie na yo ndeko ozolanda ngai obeta tatouage sans le savoir obeta yango na ba camarades obeta yango na mobali moko songola lobi pona nzima ke yo linga ngai faut beta tatouage na kombo na nga lelo koma ko luka ya ko changer omoni ke bokabona mobali wana lobi te lokwa tokabona ifona zona beta flair alliance oyo sana mobali wana bisika nyoso oyo tambolaka alliance wana ya kombo ya mobali wana sana yona sana etango to beta yango ebimisaka mai na makila. Alors alliance wana ebandi ko réclamer yo okomona ozana kata ndako libala mozana tatouage ya nzoto ya tatouage ya mobali moko ya kombo ya mutu moko yo betaka. Alors alliance wana ekomi kolanda atozana mobali nona kata ndako ozolingo sentir lisu mobali na yo te ozana mwasi nona kata ndako be compréhension toujours. Et c'est tatouage oyo beta na nzoto non sini nini to esprit nini oyo rétablira kana bon moyo na yo oyebite ndeko nanga ebele ya bandeko ebele ba beta tatouage mususu abeti atie serpent na bon moyo na ebeti serpent na nzoto serpent wana ekomi kotambo na vie na yo elati bon moyo na yo ye wana fandi na ba trompe na alobi yo kozwa zemite alobi yo kobota te alobi yo kosala eloko tato lingo sala boye kosimba te olala na buto ozoka lokwa eloko ezotambolo na kati ya nzoto oyoka lokwa eloko ezotambolo na kati ya mutu tatouage nini oyo betaka na nzoto na yo lelo mama Sierra Mboyo alobi ka beta na liboko mais yo ndeko ozolanda nga parti nini oyo beta tatouage ezana bandeko mususu nzamba atalisaki nga na vision babeta ba dragon na nzoto na bango mususu abeta na mipende obeta na mukongo obeta na libumu obeta na tolo partout yo beta tatouage est-ce que oyebi alliance oyo yo omikoti sa na yango a cause ya tatouage wana. Alors mama Sierra Mboyo akotaki ba prière pe na bondela ipo na bandeko mususu nzamba yebisinga na yebisa yo ndeko ozolanda nga ozana tatouage partout dans le monde ozolanda biso oza liboso ya télévision na yo liboso ya téléphone na yo kola ebisinga na yebisa lo sala repentance na tatouage oyo beta senga maana nzambe na vie na yo senga maana nzambe na bomo na yo o mona makamu nzamba osala na vie na yo sala effort olongola sini wana oyo beta na nzoto bien sûr eza pasi bino ku bozana ba poto boza partout dans le monde bozana facilité ya kolongola yango biso ata musuma mama Sierra Mboyo kenda na beauté chinoise po ba longola yango bien sûr mutaloba po ndima yo kapasi makasi boye. Pourquoi zo la mazo insister ka ba beta tatouage oyo? Pourquoi zo ka passe mazo linga ka ba longola eloko ya beta parce que eza recommandation ya nzamba ebisinga Sierra Mboyo. Lokola na yebisaki yo longola eloko wana il faut oyebisa pe na bana nzambe mususu o bazana ngo ba longola yango na banzoto na bango. Eza na ba alliance makambe belé impudicité ba mari de nu mususu o yo monaka na butu olali ozolota ndoto ozosangisa ndoto na muto yo yebite. Eza a cause ya ba tatouage obeta kombo ya mobali na yo obeta kombo ya mwasi na yo mobali wana pa kenda bala na ye mwasi mususu mais yo tika na kombo na ye na nzoto na yo kombo oyo tika eza ya famille mususu no oyo tika na poste non na nzoto na yo eza ya alliance pe ya famille mususu. Est-ce que ebi ke ba recommandation ya libota wana ya famille wana pe eye ko combattre vie na yo esanga ina bitumba ya famille na yo moko esanga ina ba recommandation ya libota na yo moko okomi na double bitumba o komi ko bunda ozoyeba te nazoluka na se ressortir na vie na nga mezo simba te nazoluka na nazala libéré mais nazozonga kaka na kati ya potopoto osali un pas na vie na yo ozoluka kaka ozonga sima. Est-ce obetaka fleur moko na nzoto fleur yango obetaka ya 6 mois ese elongwaka est-ce que obetaka kombo moko na nzoto na yo obetaka ndeke moko pigeon
obetaka serpent olobi na beta serpent o serpent mususu ndeko mususu abenga mama sera mboyo nga so na lali na butu na lotaka ndoto serpent zotambola esika na lali mais na kati ya nzoto ya ndeko wana or ke abeta serpent afongoli munoko na ye azoluka abimisa venin. Donc tobandi ko prier na ye nzambe yebisinga tobondela na ye pendant 5 jours tobandi ko prier na ye na mataki ngomba na ndeko wana uta ipe poto aye mama na ngina to na kota ba prière tobondela na ye nzambe yebisinga to mata ngomba tobondela na yo ensemble. Tobandi ko prier nzeko wana beta tatouage na ye serpent na mukongo na ye binzoto na ye tazamo na mwasi na ye bipete parce que alata barobi to mibomba ndenge ka mama sera mboyo alataka. Nzambe yebisinga lobi azana sini moko o ya beta na nzoto na ye yango ezolukele bitumba oyo aza nango eza kutu ba alliance familiale te ye moko amikotisa na alliance wana parce que abeta serpent atia serpent na kati ya mukongo na ye et serpent wana chaque fois ndenga fongola munoko na ye azomela bambongo na ye azomela kobota na ye azomela makambo nyonso ya ye asomba ba conteneur mama Sierra na sali makambo ebele na vie na nga naza na 2 conteneurs banda e ya nzoka agence wana ezalaka na nyongo mituka na ngeza na kati ya conteneur wana makambo na ngezo simba te or que serpent wana ye abeta na nzoto e koma komela nyonso oya ye tant tobandi ko bonda nzamba ye kotalisa nga signe ya serpent na ye kosutuka na bandi ko prier na bandi ko prier nzamba yebisinga tuna eza na signe moko ata na nzoto ne na yebisi ndeko mwasi wana bi nzamba otalisa ngo na signe moko beta na nzoto na yo oyo ezo recommandé yo na monde wana spirituel nde ezo mela biloko oyo osala na nzoto oyo yo ozosala na vie na yo ndeko wana bandi kolela alobi mama Sera mboyo okosi te mama naza na serpent ya munene na beta na mukongo na ngai et puis serpent wana fongolaka munoko alolemo na ye abimisi yango nga na yebisi obeta tatouage wana pona nini ayebisi nga lobi ngai ntango nazalaki na Kinshasa na bandai kozala na ville na bandai kosala ba vie na nga mendeko moko amemaka ngai pe na salon moko ayebisi nga lobi tobeta ba tatouage osoro beti so mobala monyo nango ndenge tobimaka na bato baza bakonza minene akobanga yo komona peka yo poza muta makambo alobi nakota ndako nganga te na sala eloko moko te ndeko wana ayebisa nga na beta serpent na po ye azalaka na dragon na mukongo na ye nde ayebisa nga pe na beta serpent o nde serpent o ekoma kosala nga bongo na yebisa nkola yebisa nga na yebiso osala repentance tosenga ka manga na nzambe ti tokita ngomba tosenga manga na nzambe na vie na yo et puis osala effort olongola tatouage o ayebisi nga mama Sera na pasi ya mukongo na olongola yango ndenge nini na yebisi nzambe yebisi nga ifo olongola yango eza alliance moko oyo salama yo yebite alliance wana euta wapi endeko wana bandi kolongola tatouage wana asale au moins 3 séances tant que asali 3 séances tatouage bandi kolimwa na nzoto les jours to les autres on tatouage wana butu alali azomona serpent telemi azwa lokwa poso na nzoto azebisa nga na fanda ina nga yonde mutobenga ngabi mama Sierra na moni cerveau ya serpent ezoloba vraiment na nga boyeke olongolinga pona nini po yo mo mutobenga na yo kota na nzoto nao yo pende ko ozolanda ngai tatouage nini yo obeta na nzoto na yo obeta fleur oyo beta eza signification ya nini dessin oyo ta na nzoto na signification nango eza nini nzamba tindinga na yebisa yo ndeko oza na tatouage yo ndeko olataka ba mayaka na loketo mayaka eza signe ya moumbu olati ba mayaka na lokolo na yo ndeko mususu tonto zo prier na ye nzamba talisinga tala bato ebele bakanga bango bana basi bakanga bango ba chaîne na makolo bakanga bango ba chaîne na kingo bakanga bango ba chaîne na maboko na loketo tozo prier pe na ndeko mususu nzamba eko talisa ngai ndeko wana aza kutu libanda ya mboka ngana eto monana te ye pazo numéro mama Sierra mboyo na internet ka ndenge yo zolanda biso boy to bandi ko bondela nzamba yebisinga lobi aza na singa ya mayaka moko alata na loketo na ye aza na singa moko alata na likolo na ye ya gauche eza alliance o ya mikanga na se ya nzete moko tangu na bondela pona ndeko wana nzamba talisa ngaka ndeko wana aza na se ya nzete moko bakanga ye ba chaîne tangu na bandi ko bondela tuli ndeko wana bise maser nzamba otalisa nga oza na singa moko na loketo na yo pe na likolo na ya gauche ebisinga wi mama na na singa na nga na uta na ngo banda Afrique na ebise okanga singa na ndenge nini ebisinga mama oyebi ndeni ke nga na za na basinga wana na nzoto
ezaka ba mayaka juste na somba kanga lobi oui nzambe yebisi ngai eza na alliance moko oyo sali na mayaka na yo yebite ndeko wana bandi koyebisa nga lobi mama Sierra ntango nazalaki na Afrique avant na voyager nakenda kotala camarade nanga motango nakomi epa na bango tofandi namoni bagarso balekaka na bamayaka loketo wana bazoleka tozalaki 3 personnes camarade nanga wana na mama na bango déjà alatisaka ye mayaka bongo na loketo ntango mama na bango amoni mayaka ezoleka yebisi nga lobi tala bamayaka oyo oluka osomba osepelaka nango epai ya mwana nanga yango yo mpe somba yango olata yango ntango ye pa ye asombi yango kuta azalaki na mbongo koka te mama wana abakiseli ye mbongo azwi bamayaka wana ndeko wana mama wana azwi alatisi ye mayaka na loketo akangi ye yango singa oke ndenge akangaki ye singa eza deja mama wana reklamaki maloba likolo bwa moi na ye azwi mpe akangi ye lisusu na loketo akangi mpe na kamarade na ye mosusu azalaki wana oke baalliance ndoka nde basinga oyo yakangaki bango ya mayaka arekomandaki bango na se ya nzete oyo bafandaki kevi na bino kokende liboso te ata avoyage ata akei we parce que andai kobeta masolo deja ke ngai mpe nde nazabe bazoluka babengisa nga na poto yo ndeko ozolanda ngo ozalaka na secret te oloba makambo na yo oyebi nani oyo obetelaka te eske mutu ozobetela makambo na yo eske mutu oyo ozobeta ye baproblème na yo mutu wana obondeli nzambe eske oyebi etadami na ye oyebi soki asalaka nini na butu to na moi oyebi te ndeko na nga il faut kozala na secret kozala na kobomba makambo na yo likambo na yo nini oyo koki kobetela mutu ndeko wana nayebisi na binzamba otalisa yango oza na se ya nzete moko ya mbila alobi oui maman le jour yango mpe tofandaka na se ya nzete ya mbila orke mama wana akangaki ye basinga wana ezalaki su mama yaka oyo ye asombaki te alliance moko ekomi koreklame yo ndeko ozolanda nga na ngonga oyo olata bamayaka na loketo olata bamayaka na lokolo na oyo ya gauche mpe ya droite mutu alataka bamayaka to oyo bakanga ye singa ezaka mutu aza na mowumbu ezaka estrafe nde bakanga ye na banyama bakangi ye singa na lokolo mpe na loboko singa nini oyo olata avant ovoyage mama na ayebisaka ozwa eloko oyo te yango na se ya mbetu na olalaka nango zwa eloko oyo elamba oyo ata osali ndenge nini kokaba yango te eza na baalliance to barecommandation moko oyo ezodeklare bomoi na yo yango nzambe atindi nga nayebisa oyo ndeko oza na problème olobi ke mama Sierra na bondeli mpe mingi olobi ke mama Sierra mbona tozwa solution te na baproblème na ngai ozwaka bafoto na yo opibiaka na Facebook opibie ozwaka na secret te makambo na yo nyonso ezoleka oke na place moko okangi foto esika bien opibie eske bato oyo opibiaka bafoto na yo bato oyo otindelaka bafoto na bagroupe WhatsApp oyo okota nzambe atalisaki nga makambo nyonso wana biyebisa bana na ngai oza na groupe moko ya WhatsApp oyo osalaka bayebisi otinda bafoto na yo lundi photo mardi photo eso ebi recommandation ya bato oyo ozotinda mobimba na yo bato oyo ozotinda bafoto na yo ozotia na bareseau sociaux oyebi mitema ya bato wana évolution na yo bazolandela yango a partir ya bafoto évolution na yo bazolanda yango a partir ya bafoto oyo ozotia na bastati eske obondelaka opibiaka foto lobi nzambe nazwi foto na ngai nalingi yango na makila na Yesu nasopi le sang de la nio na bafoto wana mutu nyonso koluka azwa foto wana na ndenge mabe akutana na yo eske ozwaka ntan ya kobondela mpo na bafoto na yo eske okabelaka bato bilamba obondelaka na pesi eloko na ngai na zingi yango na makila na Yesu nzambe alakisi nga bavie ya bato ebele eza ya kobloke bavie ya bato ebele eza ya kobeba oyo eza a cause ya bafoto a cause ya batatouage a cause ya makambo ebele ya baalliance ya basinga loketo oyo olata yo ndeko ozolanda nga numero mama Sierra mbo eza affiché oyebi ke makambo mama Sierra lobi mama Sierra makambo alobi etouche ngai makambo mama Sierra lobi esalamelaka nga mpe na bomoi na nga oza na poto olotaka bandoto oza na kati Afrique esobima libanda ya mboka banda kala me olotaka esika moko oyo banda kofanda nzambe atindi nga napesa o message oyo merci beaucoup nzambe apambola bino oyo nyonso bozwi ntango olanda biso na ngonga oyo. Merci maman Sierra, vraiment madame Banandi, mon aki bongo natiki maman Sierra loba. Na boyo kataye abimisa oyo nzambe alobi pona ye. Pona bino peuple na ye, voilà. Alors na olinga to landa sous extrait pona bato oyo batibiso na katikati. To mona ndenge ba kolonga maman Sierra tatouage.
Voilà, merci beaucoup. Bandeko Balandi, bomoni bongo, ndenge bakolonga la maman Siara Mboyo tatouage na liboko. Alors, na kosenga na biso biso. Quand je dis biso biso nyonso oyo totikali, sengi to mona toluka elongi na Nzambe, biso ba etona na tatouage. Yo moto ngane na bo suto sisi awa, en tout cas, maman Siara sengi pas bonne la ponanga parce que nga pena na tatouage na liboko. Alors, lelo na ngoma ko regretter pourquoi on a beta tatouage na nzoto. Et comme je connais les abos, il faut que nous la beauté chinoise, pas que nous l'ongolanga et tout, ça fait très mal. Na yango na ko senga batu nyonso o pe na ba beti na tatouage te et sengeli vraiment ko éviter yango tant maman sera le bilikambo yake o beti eloko mona nzoto lion ngane na bo ngana za siko na aigle ngana beta aigle na tatouage nanga donc yango mona suna siliki peut-être bilo mususu na yo mona maman ge na silika suna siliki muta pekisanga za la raté donc na koma la bakanda moko bo impossible. Donc aigle o na moto na beta donc je regrette na ndenge na beta yango na bandi biso bana Nzambe to kosenga ka bolimbisi ba okepe balongola yango yo pour se retrouver na même cas ya tatouage na liboko tatouage esika esengeli te benga maman Siara asamela pona yo maman Siara lilobano ya suka nini na émission lelo pe na oyo Nzambe alobi na yo neti révélation. Ok, merci beaucoup Nzamba Pambola yo papa Chic Mukadi. Message o Nzamba tindaki ngai ngana ya kaka so Nzamba tindi ngai ayebisi ngai kende ko yebisa pepe de kende ko yebisa bana na ngai yo ndeko ozolanda ngai partout dans le monde ozwami koloba te ke Nzamba tala ka motema mutu atala ka lolenge mutu azate koloba te ke ese Nzambe mama Siara Mboyo lobi bongo tolonga batatu ese Nzamba tala ka motema mutu Nzamba tala ka motema mutu atala ka nzoto mutu te bien sûr mais quand Nzambe wana pa yebisi ngana yebisa yo keza moko babiloko o atengelaki mama Siara Mboyo batatuage eza lisumu yo muto lataka ba mayaka yo muto lataka ba biloko na loketo yo muto lataka ba biloko na makolo yebite osala yango ta musu sans le savoir kitoko ya mwasi eza ozalaka déjà kitoko ozalaka déjà bien lolenge Nzamba sala yo donc to meka effort ko sala effort ko bondela soko oza pe na pasteur na yo ozana muto landa yo papa na lingi obondela pona nga osengi ma na Nzambe na vie na yo soki pe ko linga olongola yango eza message Nzamba pesinga na ko yebisa na peuple de Dieu. Donc ngana yoki yango pe na yambi yango nazokende po quelque soit passe ezali ezosala nga passe mena ndimi balongola yanga yango yo mto na problème nyonso ezotungisa yo olobi mama Siara Mboyo nga nazobota te mama Siara Mboyo nga nazomona clarté makamba voyage nanga banda na ya poto mukanda ezate banda na ya poto na libana ngai nazozala na kimia te makambu nyonso moni ezotungisa yo ozana besoin mama Siara Mboyo asunga wana prière numéro na nga eza affiché okobenga tokobondela Nzambe ba directive nyonso Nzamba kopesa na koyebisa yo pe oromona makambu Nzamba osala na vie na yo okotémoigner pe bandeko mususu lolenge bazo témoigner. Numéro téléphone maman Siara. Numéro téléphone na nga eza affiché okoborozango ka wana ba komara inviter mama Siara Mboyo donc okozwa numéro na nga okobenga nga tokosola tokobondela ndenge Nzamba opesa nga directive na koyebisa pe tokosala yango yo moko omona makambu Nzamba osala na vie na yo. Merci maman Siara Mboyo bandeko balandi to comme na suka émission lelo na pesi bino matoni mingi na bino nyonso bozaki belé beaucoup na biso partout merci mingi na ba sponsor na biso maman Siara Mboyo na pesi merci na sponsor na biso maman Daniela Ikombolo depuis Londres na pesi mbote na molongo na nga Lidi Mukadi na bana nga nyonso na pesi bino mbote na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso oyo ba s'abona na Chebiso télévision vraiment na kozela ekoka 200 000 abonnés pour été to fêté et sengeli to fêté on a 200 000 abonnés et alors ce mela Chebiso émetteur na $1 na yo donc Chebiso télévision a sengi kaka $1 na comme contribution na yo pour été to kota na TNT au tenir l'émission numéro na biso M-Pesa to pe Airtel Money to pe benginga na numéro na nga oyo to solola to bandingi na koyi kozwa $1 na yo okotinda. Merci mingi na Chala Mama na pesi mbote na batutu balingaka biso na Chebiso télévision. Merci mingi na celui qu'on appelle Jeff Kalomo depuis Israël. Merci Olanda biso pe na pesi molonga